Salut mes amours, salut nazo la kisabino vidéo moko oyo ezopesa malili na nzoto ezopesa pasi na wuti na nanti na yebisa bino na moni nganga ya mondele na moni ndoki na miso oyo atelemisi des trames trame à gauche na trame à droite etelemi poye asala becartation na ye mpe mbile eza wana mbile ezokanga ye te mbile lokalize ye te mbile etiki ye asali becartation na ye ti asisi ntango asisi kosala becartation na ye atelemi aletrame ebeti pumpu alongwe akei ne skelete na ye ya bebe na nzete na mikumba na ye oyo azosala becartation na ye kaka wana sur place nazotika bino bolanda video oyo bobosana te cache ne mpo maladi ezali video oyo esalinga somo yango na bino nakoki kotika yango te il faut na partage yango na bino bames amour na nga bashuker na nga nyonso bolanda bopartage video oyo po bato na afrique bamonake kindoki na poto ezali eza kaka te ke no na kini ou bien na afrique ou bien na wapi eza petit na Europe ndoki ya mondele azoko évoquer na katikati ya rai ya trame le deux trame etelemi mpo na kotika ye a évoquer mutu mpe akoki oleka ana basali sacrifice mutu akufi ou bien accident esalami ou bien trame epeli moto basacrifie bato na bango chose grave bambila bazolekana bazomona ye me baosala eloko te bato bazolekana bazomona baosala eloko te nazoli bino video oyo suivez la vidéo merci beaucoup. Botala mutu wana nganga ya mondele botala ndenge nini azoloka na trame le deux trame etelemi ye wana kei bota ye asimbi na ekeko moko ya skelete trame yango ezoleka trame eleki ozala nalanda ye nalande nano natala ye soki azosala na skelete ne ya maboko asimbi ye wana atelemi na skelete na ye nganga mondele atelemisi le deux trame batelemi ota akamune azosala nanti na commerce mutu alongwa ye wana bomona ye bozala na zume ye wana na commerce afandi na nganga na ye na ndoki ne ya moke amenie na nzoto azakoka mwana 2 ans amenie na nzoto azotambola na ye atelemisaki deux trame mobimba likolo akozwa babiloko ne na se omona ye wana nanti bandoki batondi na nanti ya mwa ete